Mbote bandeko, mbote lisusu, merci pour na bolingo pe fidélité na bino o boza ko cessete ko manifester envers biso. En tout cas, merci beaucoup. Et sengonange zali ete na boza ko landa biso, boza ko like, boza ko commenter. En tout cas, merci pe pour na ba o ba sala ba remarque na bango ba suggestion na bango et comme ka bon port ceux qui posent na idée ko hésiter te commentaire na yo ko hésiter te comment to ko tanga pe to ko répondre. En tout cas, merci beaucoup. Nalingi muketo so la likambu oyo poki bombanda ya maman Denise Nyakeru na Gisèle Mpela eza kokoba se kokoba toyebi scandale o elekaki ane passé. En tout cas ndenge mbili ya bela yemba mobali aza mukonzi monene, mobali déjà komi na niveau ya likolo ba guerre na bango ya mike ba guerre na bango ya salite ezo bebisa lokumu ya mobali, lokumu ya Félix nde eza kobeba eza ba makambu fo ezo senga beaucoup de maturité. Maman Denise esiko zali kokota susu na ba guerre mike te yo il faut oza na place na yo ba ti o place a first lady ba ti o place a première dame yo tala kaka niveau si ba placer au place wana ba placer o etikali kolandaka te kokotaka te ezosala propreté. Alors Félix ye na likambo na Gisèle na ye atika te. Félix alela Gisèle lokola akufa. Félix alela Gisèle lokola kufa mwana biso ndeko na biso ya mongala toyebi te eloko nini o Félix akangamaka na ye bandeko na nga bangala sûrement bakokoma na commentaire baoyebisa biso qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est quoi le secret. Alors journée le 8 mars ndenge toyebi ezalaki lobby. Journal le 8 mars o ebanda depuis 1977 Nations Unies mutu a instaura yango pona ko lutter contre tout ce qui est inégalité entre hommes-femmes. Wana penza ezaka kona ko lutter ba droit ya ba maman ezala reconnu et chaque le 8 mars ezaka moment ya ko évaluer un peu ba ki wana koyeba par rapport ya droits humains universels to komi wapi toza ko évoluer ndenge nini et kota sko ba rubrique pe ebele et sukaka kana droit de la femme te et koma pe ba combat mususu ba lutte mususu sur kotanga ya mwasi et sukaka kana makambo tout ce qui est travail te koma pe makambo analphabétisation ekota ba makambo ko former moi si fois tanga moi si fois zal autonome moi si fois sala boye moi si donc ekota moi ba makambu ebele tout ça pona ko tombola maman. Alors ndenge to mesana le 8 mars ezalara na Congo topé à travers le monde plusieurs pays ba célébraka yango na ndenge na bango et biso tozaka na habitude première dame avec ministre oya s'occupera na genre famille et enfants ainsi que ba ministre nyonso ya basi ozui ba autorité nyonso o baza élevé en dignité ba continuance ya basi en tout cas na armée ya police en tout cas tout le monde ezaka journée ba bengsa ba maman maraîchère ba maman ya bilanga ba maman ba tekaka na ba wenze ezaka penda une journée ba sala moi conférence moi nini toyebika ndenge lekaka ba maman balati maputa ba sepeli ba tei bango ba parler bango sur ba droit na bango etc ndeka fetango ndenge elekaka. Mais lobby surprise ezalaki nini maman Denise a salaki juste une vidéo déjà enregistrée ba enregistré bien avant. Pourquoi? Parce que maman Denise azana Congo te na minute oyo azawapi alandi Félix na visite privée na ye na voyage privé na ya sali na Belgique. Voyage ya Félix Tshisekedi eza na cadre ya l'état congolais te eza cadre moko voyage na ye privé peut-être azana ba vacances na ye donc voyage na ye privé aye na ye na Belgique. Alors maman Denise alandi ye bon c'est normal alanda mobali na ye mais mobali olandaka ye pe partout te loko asaka mebo tambolaka na ye partout olandaka ye partout donc pour une simple raison parce que Félix alingi te donc pour naye Félix akokutana na Gisèle. Alors pour empêcher cela elle doit être là alandaka ye a surveiller ye a contrôler ye donc et bimi siko na miso bato pesi kitoko te pour le 8 mars yo il fallait ozala o assurer o assumer po yonde maman ya liboso ya mboka yo moko ozate olandi mobali na voyage privé okosala makambo na yo ata okangi ye ata osali nini soki alobi atrompe akotrompe o kaka pour preuve ata na Kinshasa bamakambo mpe ya sese elekanaka nango. Donc pour vous dire que mobali si akomi déjà likolo nde tolobaki na ebandeli mobali si akomi élevé en tout cas yosenga mpe bamentalité ezala élevé.